Nyonso ya www.congolokolenews.com congolokolenews.com na cadre ya émission na point de vue a ebongo kosolola na représentant légal ya Katevel Kintwadi Kiantima Kiabavelela yango na kosolola na ye kasi yambo na kota kopesa mbote na koyebisa na bino ete tokobeta lelo masolo o etali lo sambo tokosolola na papa ayebisa biso kambo mingo ebatami na sima ya losambo kasi motuna na ngai yambo papa nzuzi yambo ete tokota na kati ya bozindo ya lisolo na biso ya lelo na pesio na mbote papa nzuzi mbote mingi mama Didil mbote mingi na banyusu bazwi tango ya kolanda biso na Congo Lokole émission o elengi mama Didil nazoye bate ba mituno azokino tunelanga zozwelango wapi bino ka bana poto bozo pesa ye po tunanga biso peto kolemba bino te toza kaka wana bino ata ya ndenge nini ya ata ya bakindoki ya kopumbwe na butu na zapo na bino na ko répondre bino ndenge nini makambo ngo ezalelaka na pesi bino mbote ba combattant bana ya Europe mobimba ba indo bana mfumuki mbangu mbote mingi nganzuzi nko na lingi bino na zapo na bino ingeta ba combattant diaspora tout na moni bo se retrouver avant di pembeni nanga ko répondre bino na alima papa nzuzi koya nekingombe nazana esengwa koyamba ena tunye motuna na ngai yambo ope bino bobaki mama Gudil tuna enanu na émission na yo tolandaki oyambaki bongo famille biologique ya Fumuki Mbangu olobaki ete ba papa wana balobaki ete Fumuki Mbangu azalaki mwana motindami ya Yesu papa okiopesa bango yano na motuna eye mangi mingi na bandeko nyonso bazwi tango ya kolanda biso soki Mfumuki Mbangu azalaki mwana motindami ya Yesu parce que Mfumuki Mbangu tanga kangami na 1921 Nzambe azako révéler mutu akozala mokitani na ye akopona papa mpadi buka makengo bakataki mutu na Brazzaville après 3 jours mutu ezongaki il fallait botuna mokitani ya Mfumuki Mbangu asalaki na kombo ya nani asalaki na kombo ya Nzambe ya bakoko na biso Mfumuki Mbangu avant le 6 avril atiaki sangwa Yesu banana nkamba tina gombelu tete bakangaki yete basalaki eloko te mais Mfumuki Mbangu tango atiki musala ki catéchisme aye na kisasa ayiko sana HB tango azongi o mutu afunfa botolaka nzombo Mfumuki Mbangu balobi a interpréter Bible na façon nae pe atei batu Nzambe o esambelaki bakoko na biso c'est pour cela asalaki miracle d'abord koleka Jésus koleka tous les grands prophètes parce que ceux qui Yesu mutatinda ki anga osala miracle koleka Jésus te Kimbangu ala musina bibembe sala ba 60 na sama bela botiango misuni c'est-à-dire monseigneur si ça sali accident vers Wimpa Kimi na Mbanzangungu na gare mutu wana almundele wana lamuki asimisi Mfumuki Mbangu ba chaîne alobi Kimbangu benga pona nini alobi mindele mbatindi ngana la musayo bongo mbatu misusu bazwa na komba Yesu bomoni ba osala miracle koleka Mfumuki Mbangu te en plus Nzambe mutu atinda ba prophète eza Yesu te bo poni Yesu ngatinda Mahomet te atinda Buddha te atinda Krishna te atinda le Bab te atinda ka pona biso batu mwindi wana eza domination songo moni mutu aza bongo aza escrope ayebi réalité ya makambu te Kimbangu asalaki jamais na kombo ya Jésus parce que so asaki na kombo ya Jésus inga kozala lokumpu na ba mindele balo batala Yesu na biso ndenga sali tala ndenga bimisi Kimbangu mais mindele balali te babandika kolana Mfumuki Mbangu milenfu na ba miracle asalaki po alingalo ba vérité nini akoloba o Mfumuki Mbangu bakisuki mutu mwinda comprendre mutu mwinda kokoma mundele akokoma mutu mwinda pona ni tilelo to koma lokwa mundele te nanu to sose po Yesu bosambela ke tozokoma mbongo o Kimbangu alakaki te mais fali to yebake Kimbangu alobaki nini foto landa matambe nae to kosambela Nzambe moko o esambela bakoko na biso babengeki Nzambe mpungu vidi mukulu nzakomba Mungu okokiwa kole episode Yesu aza motindami alobi na Matthieu 15:24 je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël na 12 tribus ya Israël biso batu mwindu ba tribu na biso eza kuna
mitala soki ezate c'est que yoza mwana ya mfumu kimbangu oyo tata nzambi mpungu atinda botala ba livre Gilles Chemin botala ba makambu oyo procès ya mfumu kimbangu alobi ngai nzambi mpungu mutatindinga tata nzambi yango na somo mutayeko loba bongo ayebi nanu makambu te pe kimbangu azalaki besingombe te kimbangu azalaki muntandu o awuti na mabelaki lembo na territoire ya Madimba tata na ye munianga kimbangu bozo belaka kimbangu bongo noko na ye kasi boye bape origine na ye parce que boolo belaka kimbangu parce que kimbangu abalaki mwasi ya noko na ye siko boye ba noko wana siko awute ekotoni parce que bozo loba nani besingombe ezali po mfumu kimbangu akende kosana mabela mpo bazaki batu ya kosomba mais senga difala mawana eza luvila mfumu kimbangu te luvila mfumu kimbangu vitinim yango mpadi oyo baponaki o bazalaki na boloko mpadi Bamba Emmanuel Ngoma Lasa mfumu kimbangu makambo bakangaki yango mpadi lokola kimbangu awuta na mabele ya Madimba mpapa mpadi mokita ineo bakateki mutu na Brazzaville na posta boko yepe yako sala na mabele ya Madimba po akokisa mission esika mfumu kimbangu awuta matoni ingeta matondo na bandi ete boyoki na bokebi eyano epesami na papa Nzuzi Nkoya Neki Ngombe ya solo na bandi ete motungise koza susu te na point wana na sepeli po lelo na zui révélation ke Fumu Kimbangu azaki buti nanga. Merci mingi tokota na mama na lisolo na biso ya lelo. Mama lisolo lelo ezande lo sambo. Tolingi totuna na papa lo sambo ezali nini papa Nzuzi tango yoko pesa ngai ya no lo sambo ezali nini oyebisinga pe lo sambo po endi mama esengeli esalema ndenge nini mangi mingi mama Didi lipona yebiso makambo ya lo sambo toyebesika moko Mfumu Kimbangu kombo aniza ya famille moko te parce que comment Mfumu Kimbangu elobama depuis 1706 c'est pas mama Kimpavita yango eyaki kolakisa ava Kimbangu abota makombone bandai kola musabibe bibembe mutu akokolobela Kimbangu pe adindaka na libulu oyo akotaka na mutu mususu ya maladif mais o abimaki o azalaki no maladi sikoyo Kimbangu nini mutu akobetele ntolo azati mais toyebi origine na ye eza na bantando mais pona makambo ete lo sambo mama na nga Didi na bandeko nyonso ya Kongo lokole lo sambo ezali lisolo ya moto na tata Nzambe. Lisolo na tata Nzambe ezali lisolo na batuti na kati ya lo sambo esengeli te oganga makasi te. Lo sambo ezali lisolo na tata Nzambe. Ebongi na kati ya lo sambo bala kisolo lengeni ya kosambela. Bala kisolo lengeni no koki komona elongi ya Nzambe pe lo sambo ezali secret ya moto na tata Nzambe eza individuelle. Jamais yo ko sambela wana eza so lo sambo te ko imbo satana wana bo sala black mais vrai lo sambo eza lisolo na ya mutu na tata Nzambe ya solo kasi papa lo sambo pona endi mama esengeli nini mangi mingi mama na lo sambo po endi mama esengeli koyeba ba principe na ba loi pona ba mama mwasi aza sacré koleka mobali azali sacré esengeli aboma nzoto na ye mobimba abomba ngo kitoko kobanda na mutu ti na nzoto mobimba wana lo sambo na eko ndimama pona mobali kobanda na motolo ti na mabolongo akokocha sengle to elamba likolo mais sengeli na kati lo sambo ozala propre parce que olingi okutana na tata Nzambe boni so babengisi yo na fete to mokonzi mboka bengi okokende kitoko olingi okutana na roi des rois tata Nzambe sengeli ozala bopeto yango mona kesengaka pe mutu asokola mutu alongola salite tant mususu olalaki na butu osalaki ba rapport ezosenga na yo osokolo za la propre pona kosenga ndenge bandeko na biso ba arabe basala ba musulman batu mwindu te ba arabe basala ka ablution ozomona ambition na basala ka po ete balongola ba impurité parce que mai c'est le Saint-Esprit et purifiera âme na corps ya mutu tant mutu asali bongo nde akosambela nde lo sambone ekoyokama okoyi kosambela lo sambo salite te nde misu bakenda église na sukoli tazo kende église nzamba koyoka yo te ozana ba problème ba kando tiena kati ya lo sambo nzamba koyoka yo te esengeli na yo o respecter ba principe na ba loi ya doctrine na bino na ba secret o ya prière nde lo sambo na yo ekoyoka na mena na o ya muke o to pesi wana nde lo sambo na yo ekondima mama matondo mingi papa Nzuzi kasi koko loba okopesa nga ba inspiration papa biso ba mosusu oyo olamuki na tongo yambo ete na kita na mbeto nanga na bandilo sambo nanga
na petwa mite na sukoli te lolenge wana losambo na ngai kokoma te. Mais nzambe alakisi na bandeko na biso ba musulman na bato esongolo mpakala oza maladi te nzoto eza songolo mpakala eza makasi po nzambe paza na ba air o esengeli ayoka yo parce que eza na ba air o esengeli na yo ozala petwa o respecter ba air wa na tongo okoki kolamuko kiti o remercier nzambe ndengi olobi na kumisi mpungutu lende ba miziyama balba inshallah bakumisi nzambe na munoko mboka na bango biso pe to remercier vidi mukulu to nzakomba na munoko na yo ya mboka eza mabebe te metangu yo okumisi nzambe kita sokola sala mabondeli wana parce que yo o sali rapport o fingi bani si permettre makamutu ebimio na nzoto osambela ka nzambe bongo eza peto te wana oza na respect na nzambe te connaissance nde ezolakisa yo ndenge nini mutu a respectaka nzambe soki pa mutu ozokende petwa bongo pa roi de roi nzambe mokoli na nyonso okende ozala salite mama oza na respect na nzambe te sengeli ozala petwa malamu mingi pitu bageya tango la muki na tongo peto la mayambo ete osimba obondela nzambe soki ozalaki na mama esengeli osambela ndenge papa nzuzi ya lobi kasi papa tozali na ba sorte boni ya losambo mangi mingi mama nanga na kati ya balosambo tozana ba sorte belé ba pele ezalaka ba invocation ezalaka ba méditation ba contemplation ba pele ezebele mais nyonso na kati ya losambo ezaka losambo tozo lukaka ka résultat na kati ya losambo fo lukaka résultat mutu mususu akosala ntingu akanga ntingu c'est dire akosala jeune mususu akolala na mabele mususu akolala na zamba mususu akolala na église nyonso wana mutu azoluka ezaka ka résultat na kati ya losambo eza na baapellation ya ndenge na ndenge tokoko silisa ngo misu pe minoko na biso te moye toyeba ngo définition yango eza te parce que biso toyebi kikongo chiluba kimongo kitetela wana nde ya biso mais oya baninga msusu toyebi te parce que moi je ne suis pas français je suis congolais seulement nayebi français na malamu te yango wana tolobi ete na kati ya losambo na biso eza na balolenge bele losambo esengeli osambelango na baapellation nyonso bakobenga ngo eza kaka losambo tango o respecter ba principe o tolobi wana losambo na yo ekondimama na basorte nyonso kosambela eza kaka malamu iyo malamu mingi papa nzuzi kasi kotala tobi ete nzambe aokaka balokota nyonso papa baye bakosambela na lokota ya bapaya eza mabe mangi mingi mama nanga didi na kokamwa soki moto azosambela na français na kialma na songolo mpakala nzambe azazoba te ndenge apesaki yo munoko na yo apesi yo kikongo chiluba kimongo kitetela sambela na munoko wa mboka na nzambe aza juste yo monaka te chinois soka ye awa ata ebi français fois ça acha interprète kuna bi oh il est parlé patati patata boy na boy ezala anglais aibi français akotombola na munoko wa mboka na ye ndengi ozoloba na munoko wa mboka na yo eza culture na yo yango komona bible ekomaki na kiaraméen parce que Jésus munoko alobaki Coran ekomamaki na kiarabe oke okuta su munoko moko eza na kati o mama lobaki bakoyebi so ba prière po eyokana il faut elobama na kiarabe yango nzamba yokaka pona nini eza lokota na bango bio pe prière po eyokana il faut olobango na munoko ya mboka na yo yango na nzamba yoka parce que ba génie loko baza pembe na besprit o bayebi munoko na yo mbala moko yo tango ozosambela minoko bapaya ozoboma d'abord o respecter na nzambe te obomi culture na bino obomi race na yo obomi kibomoto na yo mais mundele azo respecter munoko na ekuta pesi yango valeur lelo bokomi koyekola ba anglais tiko anglais leki ki Congo na chiluba na nini parce que mindele petango bayekola ki soki biso peto komi fort munoko na biso ekokoma likolo ndenge na Egypte munoko na biso ezalaki likolo ozomona c'est-à-dire ko samela munoko ya bapaya obomi culture ofingi nzambe mama na yo parce que nzambe apesaki yo munoko na apesi yo kiboyindo yo boyi yango eza malamu te mama na ngai mayangi mingi bino bokendaka chino kakaka tekatosha te tosolola na nzambe na monoko ya biso oya koyoka kasi papa nzuzi est-ce que losambo mikolo nyonso losambo epesaka moto eyano mangi mingi mama na nga dini eloko tokoloba losambo ezali na ba secret eza na ba air esengeli moto soki akoti na kati ya connaissance bakolakse ba secret
na telle heure ba priaka eza bomona bandeko na so ba musulman eza la voix même ba bandeko mususu ba yebi moi secret ba yebi ete na telle heure nzambe ndeti na 12 heures heure wana nzamba yokaka ba wei ba yokaka besprit ebimaka soko sali boy okomona boy na minuit soko sambeli boy okomona boy mutalo bate nzamba yokaka tango nyos te nzambe azali nzamba ordre za nzamba désordre te organisation nyonso ezali a ebomona ke mukonzi azoyamba na tele ndengi mpe nzamba azali esengeli na yo oyeba ba secret ya air oyo po nzamba ayoka yo po nzambe asosia omona mpe bamakambo yango wana nde eloko ezaleli nde biso toyebi te yango toza kobunga nzela yango pasi eza epai na biso bato mwindo. Mayangi mingi ya solo lisolo na ngana papa Nzuzi elengi isolongo kitoko wapi na sepeli po maludi o comprendre yaza na kati azo malongi manza azo comprendre masolo ni biyano ni papa akoloba kasi papa kotala basusu basalelaka bougie na losambo basusu bazwa kantaba basusu pe bazwi makasu parfum na lobi papa ezali mabe to malamu mangi mingi mama na nga na kati ya losambo tozoluka resultat eza na ba degré musu ya losambo esengaka il faut ekota ba ingrédient ozomona soki otangi voix même na Luc 1 de 9 à 12 nani Zacharie na mwasi na ye babandaki kobota te balobi amemaki parfum liboso ya hotel azui parfum na a pompango abani ko sala prière amoni ange abimi aibisi mwasi no Elisabeth a rozwazemi akobota mwana Jean prière no yokani pa nzambe po chaki nini parfum ozomona wona siko ekoti dimension mususu ozomona ndengi moko pe na losambo batu mususu bakotia makasu pona banani pona bancetre ba mususu bakokata meme pona banani pona ba esprit parce que tout esprit aime le sang makila wana yango ekosala ikete makila ya mutu te me ya nyama yango ba mizima basela kantaba basango basela ba pigeon misu basela kana ngombe misu basaka na ba meme eza normalement eza ba dimension supérieure po makambu na yo eyokana po ozoluka makambu ekeni mbangu yango ni sala kabongo ozomona yango wana ke eza nango mabete eza nde yo koko jije mutu te ozoluka nde résultat nzambe ezala na Bible bomonaki selon la Bible nde babi Kaina apesaki meme Abel apesaki meme nzamba yokaki ye ozomona ezala Abraham apesaki kaka meme biso nyonso makambo ezaki ndoki te eza normal. Mayangi mingi papa Nzuzi to beti kaka mwa sete moke poto talisa na bandeko nyonso bazwi libaku ya kolanda lisolo nanga point de vue na papa Nzuzi to mona ki pe na Bible tango aveugle Bartimée akomona te akutani na Yesu Masia na nzela na ye mwana na Nzambe azwaki mabele asangisi na potopoto atie Bartimée na misu nde Bartimée amonoki lelo soki e papa Nzuzi alobi te nga pena sangisa potopoto na mabele to na mai pardon na tia na misu boko belela papa Nzuzi ndoki église de noir bandoki eza mabete eza nde bonganga na Nzambe eza na ba principe eza na makambo elekelaka kaka maele ya batu eza nango mabete to simba kaka to comprendre eza nde makambo ya kati eza bonganga bango bayebi oba kosala po esala makape na tango ya Yesu Masia papa Nzuzi lelo boko mona bato maboma ana KTV bako bika batu babota kate bako bota tokepe mosika bobanga te batu pe bakufaki bako sekwa ezakaka bikamwa ekosalema po Yesu pe asalaka bikamwa bango pe baza bato na Nzambe bako sala pe bikamwa kasi papa Nzuzi bato basusu ebele toyebi baike bako salela ba couleur tomoni ba mosusu bako salela couleur ya pembe ba mosusu ya motane bato mosusu ya maya mosaka bato mosusu ya maya pondu bino pe na KTV tomoni toza na maya pondu na mwa jaune ndenge na moni boye Kinsala pe kuna alati jaune na vert totali pe ba maludi pe kuna abeti vert na jaune bino pe sekele eza na ba mai wana to na balangi wana oboko salela mangi mingi mama mukili eza ufoye ba nature soko yebi nature ndoko profiter nango ça dit tant ozomona arc-en-ciel eza na 7 couleurs
Cette couleur wana ezozwa 7 jours de la semaine, ezozwa 7 planètes. Chaque planète ezopesa ba couleur na yango. C'est-à-dire ba couleur wana eza très important surtout na batu oyo ba yebi ko sala ba prière oyo na lopoto to ba exorciste. Bato baza ko benga na milimo mabe ko kanga makambo mabe. C'est-à-dire ndeti couleur noire yango to ko sala mutu azana ba mari de nuit azokufela batu to ko sala ngona couleur noire. Mutu azana mvita c'est-à-dire batak to ko sala ngona couleur rouge. Mutu azana ba problème moko ya likolo to benga ba ange ba aider to ko lata pembe. Chaque couleur eza na signification pesa na tina na ngo kati na biso. Mais biso batu mwindi lokola toyebi makambo wana te yango to bungi. Babiloko anyo se utaki en Égypte et pas na mutu mwindu. Science, connaissance ya religion, ya puissance et uti et pas na mutu mwindu. Milenfu yo zongi sima pona nini? Oyebi susu nzambe te, obungisi bonzambe, oyebi susu ntata nzambe te, yangwana eza pasi pona mutu mwindu. Ba couleur eza normal ko juger mutu te, chaque batu bazana ba couleur na bango. Parce que biso soko vi vert na jaune wana et sali précipitation. Eza ko précipiter likambo na lombango. Yangwana biso to salelaka na kombo ya nzambe ya bakoko na biso. Mayangi mingi na bandi ete bososoli résultat nini ekouta na ba couleur eza mabete tokozonga na ba catholique soki obungisi bijou na yo eza en or au sali prière à Saint Antoine de Padoue bijou ane komonana soki pe bitumba na yo leki makasi ndenge papa lobi ba mvita ba attaque soki leki makasi obeleli archange Michael yepa kitaka pona kobunda eza nango mabete eza kaka biso soto koluka lobiko moto na moto kondima na ende ekobikisa e kasi papa yebisa bato bakolanda biso rôle nini position to ba position ejuaka na kati ya losambo. Mangi mingi mama na ngai position ejuaka rôle mingi ya kozinga nkata ya kobeta maboko mbala misato ya kolala ezali oza ko respecter nde nzambe ba position wana yango bombomona keza na bouddhiste ezala na islam ezala epani na biso yango to zinga nkata tozotala na Congo ezali porte ya tata nzambe na kobeta maboko mbala misato elaksi ete na beti porte na l'invisible na ko se présenter ngai papa nzuzi na botami na papa nkoya na mama sansi ozomona mbala moko na bansetre na nga balamuki na niveau nyonso ekokende tina likolo parce que mutu aza salite aza mutu masumu akokomona nzambe te sans koleka intermédiaire bansetre sikoyo biso nde tobungi nzela yango na position ezalaka très capital moto zinga nkata na biso totala na kona ya este nde ozali kosenga ba position nyonso toza na position ya kozinga nkata toza na proposition ya kofuka mapona kosenga pardon toza na ba proposition musu ya kofungola maboko toza na ba proposition musu ya kocha maboko boye eza chaque position eza na tina nango na likambo okosenga na position boye na likambo okosenga na position boye na likambo chaque position lolenge moko pezali na bangomba musu ndenge za kosala position ezali respect vis-à-vis ya nzambe pezali vis-à-vis ba esprit ba yokayo eza normal mama na ngai mayangi mingi papa nzuzi kasi papa nzuzi biyano nao eko inspire nga pe mwa mingi papa nga nzamba ebinga na kombo na nga uto na botama nzamba ebaki bakoko nanga aipe baboti nanga boni nga ya mbona solola na nzambe esengeli na banda kotangela ba ancêtre nanga présentation na tina nini papa bongo tango na kati ya Bible baloba no généalogie ya Yesu pona nini po oyeba ba ancêtre na yo ozomona c'est-à-dire nzambe azosala à travers ba ancêtre bango nde bazali racine na biso pona nini tokoyeba ke yo za patriarcat wana za matriarcat à partir d'ancêtre nzambe po yoka yo akoyoko à travers d'ancêtre pour poser belé yango wana komona il faut mutu a se présenter ngai papa kingani na botani na mama kingani na papa kingani tonga mama kingani otangi batuno bayebi mutentela azo sambela mbala moko na d'ancêtre no batelemi nzamba koko yoka prière no te sa d'ancêtre parce que Yesu ba problème azala ki na soka yeba ki mbelemba mwa ki na obela nzambe makebela Elina Moïse yeba ki bangote 1700 ans entre écart ya Yesu na Moïse mais Yesu akebele la bango ba ye bakutani ba sololi amona bangote ayebisi bango makambo ezoleka na Israël ba yedaki ye mais yo pepo oyeba il faut yeba bakoko non bongo soki problème a mabele eza manzambe te bozo yela mabele batu bakota ba cimetière ko bela bakoko na bango
yango nzambe po ayoka yo ezaka à travers bakoko yango pa na biso tobe to elingaka otangi kombo na yo kombo ya tata na mama esika oza patriarka olobi oza mukonzi esika oza matriarka olobi oza mukonzi yango wana epata to koloba mwana kotangu na koloba epa ya mama ozali mwana yango wana nazalaki nango mama mayangi mingi papa kasinga oko inspire nga kaka bolimbisa nga bato bokolanda biso papa bipai mususu bayebisi biso esengeli tokata nde balien balobi koko na wana okomona abalaka basi 10 olati pe kombo na ye boyo pe ti okokita kaka na bizaleli na ye mobimba mpo bakombo elandaka ozwi pe basi 10 soki azalaki moyibi kuna na mboka azali koyiba bamanyoko ya batu na bilanga batu okomona oboti mwana opesi ye kombo ye pe akomi moyibi kasi nga nabelela koko abongo mpo ye asalelanga nini po bato mosusu babi foto kata ka musisa wana po musisa wana nde ezomemela biso malédiction na bavi na biso epai mosusu balobi bawei basi bakenda boni kobelela bango baza susu na eloko moko akosala te mangi mingi mama na ngai me baluka bambeli bakata bakokata ngo na nini oka na bapriere ya koloba kaka omoni koloba priere kanti nzambo bani koloba ni koyoko nzambo ngo camarade na c'est-à-dire masumu ya bakoko ezolanda biso Yesu tanga bikisaka aveugle ba disciple batuni est-ce que za masumu ya bakoko te ezolanda biso ezolanda aveugle te pona ni batuna kibongo po bayi masumu ya bakoko ezolanda biso Église catholique alobi boke no senga ka bolimbisi ya masumu chaque vendredi nzamba limisa bakoko na bino po bino bozala malamu soki koko na yo aza esprit errant akoma esprit errant akoma olia na bafulu mabeza libino pe bokozala malamu te faut ko sengela bango pardon pa ya tata nzambe mais kosenga bakoko babalaki basi ebele bongo nani Salomo abalaki 1000 femmes David azabalaki basi combien mais ye wana balobaka koko ya David Yesu ozomona koko ya Abraham azaki na basi boni ozomona likambo wana eza likambo moko te mais problème biso toza kosenga na batu ete ozana makila ya bakoko ekoki kolongwa te mambeba ya bakoko elanda ya biso redi musicien nzambe aloba na boyi bana na ngaba nyoka na mabeo nga na sala apo bungi te redi musicien nzambe ndenge ni to na musique mibale te musique mondaine na musique profane nga na yebi redi na ngambo kuna boni okoloba aza musicien nzambe pona lindando babeta katoni ni papa mama musicien chrétien ni na yemba kolega redi apesa ba conseil landa banzembo redi o wana d'abord musique nyonso il faut osala appel na besprit na ba démon na ba vampire po simba musique nyonso parce que inspiration ya musique bato bazo inspiration aya o demba na Africa Fiesta luambo na batabulei basimba ki moto bino nyo musique chrétienne eka sikote na stress musique na stress musique ba le karaté ba musique on ezo bo makudu culture na biso ndombolo o lelo bazo bwaka ba musique ba animation eza ya bango ba cacher nyonso bazo yemba kaka ya batu wana ya mokili mais ba na cacher na bango te musique nyonso sa mystique et simbagate otekasere po bango nyonso basalaka ngengete succès kaka mukie kaka bango moko kutu toyoki ba suspendre pas présent na bango po soki mwasi na yazo mona ba mystique mais pasteur na ye aye a intervenir ye pona nini c'est que mystique ezana kati batika kokosa biso musique ya nzambi siko musique ya nzambe bango nana ayebisa bango ke wana musique nzambe ba luambo ba beti musique koleka bango o ba yeka kasima pas même 50 ans ekoki kutute musique ni basalaka musique sa mystique et simbate yango wana ete masumu ya bakoko ezolanda biso Église catholique muteli biso Bible bazotinda biso to sala prière ya to sengela bakoko na biso pardon ozo comprendre en plus ba israélien tango babimaki na munanini bazwaki mikuwa bato na ba corps ya bato bakufa yango na esalaki miracle babengaki tabernacle mikuwa na bato bakufa na basuki yango esalaki miracle o Moïse asalaki nango pe azoloba na lingobo ba égyptien bana moko o nyoso akozwa meme akozwa makila na chelikolo na porte akoboma ete eza makila te kozanga kuyeba boza mulili bofungwa mabandeko na ngai
Ya solo boki sagesse na bandi ete biso soto ko bénéficier na makambo papa nzuzi akoloba. Ya solo ngana na esengo koyoka boye biloko makasi ko bimana le représentant légal oya Katevel Kintwadi Kiantima Kiaba Velela. Awa papa mama ndeko kolanda biso eza publicité te mais kasi makambo ekosalama awa nde epesi Congo lokole curiosité ekoma koya kotala emona kimona meso le 26 mambo minene lisusu eza Congo lokole oya pona kaka atalisa bino makambo nini ekosalema na Kintwadi Kiantima Kiabavelela oyo eza représenté légalement na papa nzuzi nkoya nekingombe wa vandi na loboko na nga mwasi asa susu muto présenté te kasi mama Marianne yoka mama Marianne mafola ko zwa bilili oyo mama yoka mate ya zwa o sengeli ko zwa papa tozo beta sete na losambo nde to akikolobela lelo na ba dimension na ngonyoso papa fungoleli biso lo lengeni ni to sengeli ko sambela po lo sambo na biso ekoma epa tata nzambe kasi papa lo sambo po ekoma epa ya nzambe elekaka ndenge nini mangi mingi lo sambo na biso po ekoma epa ya tata nzambe d'abord elekaka na bakoko na biso tie matie pa tata nzambe en plus tata nzambe aza musika na biso po biso toza bata masumu yango komona mutu akolala na butu aloti koko na ye ayeko yebisi aza na pasi atikeli mbongo ayoki yo ndenge nini okozala na problème moko boye koko na ke futa mbongo okolala na butu mutu akufa zo yebiso ke batala famille boye nzambe te mutu amonanaka c'est-à-dire bancetre nde baza komonana po biso nyonso tozali awa bancetre nde bazosunga biso naza sire tangu biso toza kosambela bakoko nde bayokaka biso yango monaka mutu tanga kokufa lobi koko mutu azongisinga amonaka nzambe te amonaka angelu te koko mutu azongisinga mutu alobi amonaki Jésus ezalaka Jésus te ezala ba forme angélique moni ba tellement bana na connaissance te yango ezosala bongo mingi batuna yenga mitunana o mutu muso alobi Yesu abimite omoni nani ancêtre soit comme na niveau moko supérieur babima na forme angélique parce que o déjà sa mona mami ou tato amona ange babimaka na lumière ya makasi siko lumière wana lokola soke bimeli yo lokola ozana connaissance te ozana connaissance te okosala nini okomona kaka ke namoni Yesu po mona ki azaki mundele za ba forme angélique prière na biso eyokanaka à travers bakoko na biso okoki kosambela te sa bakoko yango moni Yesu pe akena kobela Elina Moïse bazalaki bakoko basungaki ye pona belaki nzambe te ayebaki ke lisungi na ye ekowute pa nzambe à travers bakoko na ye yango akena kobenga bango biso pe tobelelaka bongo malamu mingi papa likambo bakoko oyo ekopesa kaka ba inspiration pamba te Bible elobi bakoko baliaki manga baoki minungai ekititi na ba génération eye kasi kaka Bible wana na Ephésiens elobi na biso l'âme qui pêche c'est celle qui mourra donc likambo moko te kokangisanga lisusu na koko nanga po ye asi akufi akei mabena ya kenango Bible peye Ephésiens peye elobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra koko nanga soki aliaki manga na esa ki minungai azopola na ngai na na sia mabele ngana za nanga kuna te papa mama soki lelo bakoloba baboyi bakoko ange Gabriel tanga bimeli Maria ipsaki nini ozwa vemi okopesa mwana kombo Dieu parmi nous te pobiso toza ba africain abi akorenie lokola koko na ye David lokola koko na ye kasi yo pe toza korenie lokola ba koko na biso ozomona soki na kati ya famille mbambu mbongo ya famille ezalaki te bino be bokozana na mbongo te ozomona soki banzonzi bazalaki te soki bozalaki na bato lokumu te bino pe descendance na bino bagolana bakozana bato lokumu te mbongo chance mapamboli ezouta na bancetre yango ndeza kokite pa na biso siko bino bokoboya bakoko pona nini lipamboli ezokita na bancetre carrément koboya bakoko te yango bakoko baza mapamboli na biso na tata na mama ozolanda biso mikolo oyo yeba ite bakoko baza nzela na biso
ya solo Freddy Baleko Moso bakoko baza simana yo bakoko bako batela yo Love Luciana papa na Nanette bakoko baza simana yo bako batela yo yango bokoba na nzambo bino boponi na nzambo bino bokolanda papa nzuzi to junguluke to baluki to tourner to beti masolo ebele bakoko bako zonga kaka papa yebisa biso role ya bakoko na kati ya losambo ezali nini? Mangi mingi mama role ya losambo na kati ya bakoko na losambo izali d'abord tant musu bozo la makamba mabele batu bakina otuna kanzambe te batu bakota na basimitiere bakebe la bakoko bo bakoko ba ya no labino na ba problème o boza nango ozomona role ya bakoko soki batu bazo bota te na famille babele la bakoko bana basi babota soki batu bazo sala te chef de famille abele la bakoko po batu basunga biso mbongo ezali ka mwanzambe te yona nzambe boza musika problème mbongo ezali na ya chance eza problème ancêtre il faut ko senga epa ya nzambe à travers bakoko na bino ozomona bakoko na bino nde bakoye bakosunga bino siko bino bakoko bozwi boboyi bango bolingi bango te wane kozala pasi nde bakoko bazali base na yo mutu mwindu kolala pongi te lamuka pona bakoko na yo losambo eza très capital soko moni makambo ezo simba te zwa ba makasu belela na coin ya mir na ndako eza na poto place ozali obwaki a partir ya 19h bakoko bayaka loba na muno kwa mboka loba ngai na papa kingandi na botami na papa kingandi na mama kingandi nazo senge pa na bino bakoko nanga o bakufo tangi bango koko kingandi loba soko moni simbi te na minuit belela bakoyoka yo bayokaka les morts ne sont pas morts etalio la kapungi ya solo makambo eza matata pamba te Emile ayebisaki ngai ye pe akendaki kobelela bakoko na ye akendaki bongo na cimetière aleli abeleli bakoko na ye na nzela na ya kozonga lokoti porte-monnaie na kati ya porte-monnaie wana amoni misolo na kati natuni ye papa bakoko nde batindaki abi mama oza na eyano papa nzuzi alobi bona abi eyano ya Emile ya solo eutaki pa bakoko po ya utaki na cimetière to profiter to pesi kamazangu esmabe na Londres ba mbote ebele yambo to continuer papa nzuzi bino nyonso oyo bolingi boye ba Skype ya KTVL trait 8 Congo avec K yao@.fr otindi adresse na yo KTVL akoyamba demande na yo sali demande na yo KTVL akoyamba to pe na Facebook lo lenge moko KTVL trait 8 Congo avec K @yao.fr lo lenge moko na Facebook okokipe kokomela KTVL na KTVL Belgique boyebi déjà adresse nango boza nango bokoma mituna ekotungisa bino papa nzuzi azawana akopesa biso biyano kasi papa nzuzi toko kende pe na suka na profiter na pesa Blanchard Mwanza le Congo d'abord na bien que toko kende liboso na KTVL yo poza sima ya KTVL Blanchard tolingi le Congo ndenge yo moko lobaka le Congo de demain Blanchard Mwanza okende liboso bosunga pe pambate lopango esombami et comme opération construction ce qui au moins en vuluzi otindi $1 na yo na lobi $1 eza lolenge ya koloba otindi ekoki pona ndako etonga église des noirs nano esomba lopango te mais kasi lelo KTVL asali exception azwi mabele na ye ki toadi ki antima ki bavele la propriétaire. Alors, pour sunga bango po etombwama po baindo bazwa connaissance eza mabete l'église ebele eza ba temple na yango soki pe KTVL esali temple eza mabete papa toko kende na suka ya lisolo na ngana yo soki oza na message ya makasi ya kopesa na diaspora na zongi selio maloba mangi mingi na bandeko nyonso bazwi tango ya kolanda biso eloko tokoloba bandeko na biso ndenge mama Didi la lobia tozana makambo etali lopango tosombi sikwe ko mamba kotonga oyo oza mwana mfumuki mbango bosunga biso namoni batu misubo bobengaki nga te kotanga bakoma bakofite kosalaka nini te oui toyoki bino tozobelela bongo pona aide pona kosunga biso yo siko oza mwana mfumuki mbango bosunga biso ba diaspora nyonso ba combattant mama Congo za Congo bokechu bandeko nyonso boza na poto bosunga biso tozobela bino bosunga biso po ete misala mfumuki mbango ekende liboso papa Kabangu les champions na Belgique bozoka biso o nyonso bazobengo balanda biso tolito lo ba prière ezali lisolo ya yo na mutuna tata mvangi
ezali lisona yo na tata nzambe apambola yo asunga yo po ete eza na ba secret na kati ya losambo. Na kati ya losambo tango ozopusa na ba dimension mpe eza komata tozopusa yo. Wana komona ete mokili ya mosuni na mokili ya molimo eza na onka ya kokangama. Nde baza kuna baomona biso. Biso batu toza awa toomona bango te. Soki dimension emati obandi selon likabo tata nzambe apesi yo obandi komona bango obandi kosolola. Yango wana tosengi na bino batata bamama bandeko bosunga biso po ete bemission oyo ezali koya bokosepela na lokongo lokole ndenge bozwa kotinda makambo na bino epai ya mama na biso. Na kolemba bino te toko répondre nyonso oyo bokotinda toza po na bino. Soko lingozwa biso benga biso na 09 99 18 17 37 039 18 17 37. Soko bengi biso okozwa biso na nzela mfumuki mbangu. Ngai papa Nzuzi na silisi boye na ebi mingi ya kolobeza te papa mama na biso alobi tango en tout cas na silisi boye na mukona lelo na pesi be église noire nyonso mbote. Bazo bundela nzela mfumuki mbangu na tondi bino botondi bozala wana na bayindo boya tozongela bonzambe na biso na nzela mfumuki mbangu. Yezu atinda kimbangu te. Yezu aya na ndenge na ye Ange Gabriel mutu alobela ki epa Marie. Koko kinzembo ye mutu ayambaki Angelu oya kitaki na ndaku na ye. Tangu su azokoma noko na ye, tangu su azozonga mundele. Yende mutu ayebisaki ye mwana na yo akobota mwana kombo kimbangu. Na grâce na yende batu mwindu bakobika. Bomoni yango wana na sengi na bino soki ba prophète na so baki na kombo ya Yezu bele babomaki mama kimpavita te bele babomaki mfumuki mbangu te bele papa mpadi akufa te bele ba prophète lokola babomaki bango seke bateyaki lolenge moko na bango te parce que mokitani ya mfumuki mbangu ezali papa mpadi o bakataki mutu na posta boko tangu après 3 jours mutu ezongaki ateyaki na kombo ya nani soki ateyaki na kombo ya Yezu wana tondimike kimbangu ateyaki na kombo ya Yezu mais soki ateyaki na kombo mbengo parce que ngoma lasa mfumuki mbangu bamba Emmanuel papa mpadi bazalaki na prison ya Kasapa na Lubumbashi na bakangaki makambo lenge nini makambo oyo ekotambula siko makambo nini bakangaki tozana ba angelu na biso eza ba Mikaelite ya biso tozana ngo ba steak ba mfumu ngango aba nobungisa kimbangu na papa mpadi mfumu ngango ambula matowe baza ebele ba angelu ya ndenge na ndenge mikolo ezali tokoloba ngo na kati ya losambo ndenge ni basalelaka ngo matondo mingi pamana matondo mingi ya solo boyoki bakombo ya ba ange ba indo o esengeli obelela papa tangi bakombo na bango basoki ba mistake soki banani bino mo boyoki papa ndenga pesi to ozonga pamba te masolo eza ya makasi sur kimbangu na sali ba documentation na sali ba recherche belé na mituna na kozonga na kwa kopesa papa pona zwa biyano solo po bino bandeko ya Congo Lokole News boyoka yango. Merci beaucoup Freddy Balekomoso na Monaki na Sepeli. Merci à David Olito na Monaki na Sepeli. Merci na bandeko nyonso bolingi Congo Lokole mingi. Na pesi merci na yena benga kae le numéro 1 de la presse ya Katevel Kintodi Kiantima Kiabavelela Pitou Bageya le seul. Yé rien à dire. Na pesi merci parce que à sala mambumwe lekela ngai. Et les Kelangaï, donc Love Luciana, merci à toi. Merci na maman Marianne Mafolo Azuba Image Oyo. Merci na Patrick Nsala à commenter yango. Merci na internaute Nyoso. Il y a www.congolocolenews.com, le site qui vous informe au féminin. Site Oe Kamba Mina ba mama, hein? Website Oba mama bako kamba. En tout cas na monité pona nini boko kangela ba mama mitema oba pesa bino vie. Ba mama ba bomba bino 9 mois na libumu apesi bino vie. En tout cas bokanga monte maté encore une fois merci na Blanchard Mwanza le Congo na nuliboso tozana yo to sepeli ngai na bino to kutani mbala ya simakasi to beti mbela
bosunga KTVL etonga ndako nango pambate ezui terrain ba diaspora nyoso bana ya Ingeta bana ya Vuluzi na pesibino ibobo na kozela papa ayebisanga na zwaki singa pe na monaki ndenge mama Gidi lazo ba merci pour na monaki nakutani na bino mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino papa Mayangi merci beaucoup.